Mama ani l'activiste na bino. Mama ani rôle nezali ya kozoba information ezali ko uta na population na biso na bonkulu na biso na culture na biso. Na makambo ezali koleka na vie ya biso bana ya bato na mokili pe tozali kotala yango comment toyiko appliquer yango na vie biblique to Biblia esili koloba nini. Mama ani nini oza na table ya lelo tokolobela na poko ya lelo yo avant que milulu na biso oyo ekoka ko continuer. Lelo tokoloba Rachel. Donc lelo oyo tozolobela Rachel. Rachel mama ani soki okoki kopesa so introduction nini yango sili koyeba kati na vie ya mama Rachel to ndenge nini toyebeli mama Rachel kati na Biblia. Bon, Rachel ye azali mwasi ya Jacob, mwasi ne ya mibale. Donc yende wana Rachel tokolobela lelo oyo. Merci miye. Dabandeko basili koyeba Rachel autaki toyebi Rachel grâce ya papa Jacob. Papa Jacob oba uti obenga kombo ya Israël pe tokoyeba na milulu oyo koma kombo na longwaki Jacob pe koma ki Israël. Parce que ba kombo na vie ya bato ezali na importance. Pona nini mutu baza kobenga na kombo il faut koyeba. Ba kombo so eza na signification te mais la plupart ba kombo eza na sens na yango. Deto sili koyeba kombo mama Rachel à travers ndeko na biso to papa na biso mpaka Jacob. Mais mama ani Rachel elingi koloba nini na munoko ya ba Hébreu Rachel siko elingi koloba nini selon connaissance na yo. Rachel elingi koloba ko biksa nation yango nayebi soki théâtre. Bon na banza oeshue mais ko banga te ndengi wana ka yo zali ko représenter population na banza pe ndeko azali ko landa biso wana ndengi mo kana yo ayebi te que signifie Rachel mais Rachel signifie ewe. Ewe ngo laksini. Ewe ni ko bayete mwasi ya bo sainteté, mwasi ya bo nzambe, mwasi ya pureté. Mwasi na kilo ekoka na molimo nde kombo ya mama Rachel Rahele. Donc azali na kilo ekoka penza. Bo yango wana nde toyena émission o poto yeba pona ni babenga ye kombo ya mwasi ya kilo ekoka. Soki réellement azali pe mwasi ya kilo ekoka. Mais ndenge osili koloba azalaki mwasi ya mibale ya Jacob. Mais mwasi ya mibale d'une façon légitime na ba osili koyeba ke signifie légitime elingi kobete mwasi oyo balela ye lupeta n'est-ce pas? Nzila nzenga te. Non. Parce que kama nzila nzenga ape ekozala lelo. Mama Rachel babalaki officiellement azali mwasi ya mibale ya papa Jacob. Kasi na ba ope basili koyeba bonkulu ya bana Israël na tanga ba Jacob ko bala base bele kidi sans muzulu n'est-ce pas? Sans muzulu base bele zaki pe permis base na pe bazaki compter. So ito ko compter basi ya Jacob okomona ete mama Rachel azali pe mwasi ya mibale ya papa Jacob te mais azali mwasi ya misato. Na ndenge nini? Parce que azalaki mwasi ya misato nde yango wana toza ko continue to développer yango na bandeko bazali ko tete meto bayebi yango te mama Rachel azalaki mwasi ya mibale te azalaki mwasi ya misato azalaki mwasi ya mibale légitimement elingi ko bayete soki papa abali mwasi na ye ya liboso officiellement lupeta apesaki akokisaki akomina mwasi mibale mwasi misato bango nyonso bakokonte bango de ndengwana na libota ya bana Israël na ntango ya kala kobala basi ebele ezalaki lisumu te ezalaki nango mpe mabe te. Caractéristique tokoki kopesa ya mama Rachel awa oyo ezaka introduction tozali kopesa parce que tokoki kobanda émission oyo te soki nano tonettoye totie nano au propre basarclage ya mike te. Caractère oyo ya liboso tokoki koloba spirituel parce que muntu aza na bamakambo na vie ya kote mibale. Muntu ayebanaka na nzoto oyo tokoki kosimba muntu pe aza na valeur spirituelle makanisi na yo molimo na yo eza pe kozala pese na vie il faut pe toyeba yango koma muntu kotambola na mokili eza pe kodépendre na kilo na yo ya molimo ostambola malamu otambola mabe bato bakojuge na misala na yo me bato bakoki koidentifie na baba bamonaki bato ebele bazala nazoluka mama ani bongo bakokangolo ndenge nini nakomona na miso yango wana tokobanga kopesa bacaractère spirituelle ya molimo ya mama Rachel. Mama ni oyo kozala nango to olingi napesa yango na bandeko bazali kolanda ngai. Bon, oya physique olobi? To bana na oya spirituel. So ipo lingi kobana physique problem ezali te. Oyo nyonso olingi kobanda nango. Bon, oya physique azalaki kitoko. Bazalaki kitoko wana ya solo. Azalaki pe ayeba komiketisa. Bo wana eza susu physique te. Physique oyo tokoki komona na miso pe tosimbi yango. Oya ya physique oyo tosili koyeba ya liboso ezali te ya mama ani ndenge osili koloba kitoko. Azalaki réellement kitoko. Ya mibale stérilité, pas stérilité tokoki koyeba ki oyo tosimbi bebe. Yango physique biloko kosimba.
azalaki mpe stérile azalaki kobota te me ayaki kobota bien après mais en attendant na temps tozali kodeme tozali koloba ye te azalaki mpe kobota te ya misato oyo caractéristique physique oyo tokoki komona miso mpe tosimbi yango favoritisme ye moto amonaki na faveur ya mobali makambo nyonso ye mobali ye ka moto aza kofavorize par exemple koya komona tokolobela yango na ka nini oyo ezali ke mwasi numero 1 asali likambo ya malamu te ya mabe to likambo na ntango ya kofavorize eye nani yango kopesa priorité mwasi liboso to ya mibale nde bisika wana azali komona ete nayebi nanga te eske mama ani de passage oyo ezaka introduction eske na société na biso eske na village ya bino ya kibokolo n'est-ce pas mama yango wana mpenza mibali mpe bazali oyo bazali kabali basi mibale misato bongo oza komona ete mwasi ya mibale ye kaka alingaka mingi koleka kutu mwasi ya liboso to ya misato alingaka ye koleka ya mibale explike biso mpe po toyeba favoritisme toza kolobela ke Rachel azalaki bafavorize epai ya Jacob eske bino mpe na village na bino esalemaka ya esalamaka mingi bato po okokoservi 2 mètres à la fois te baza na bamosusu baza na basi mibale misato whatever nombre bakokozala nango mosusu okomona mwasi ya liboso azolingaka mpo abotela ye bana me motema na ye mingimingi ezalaka na mwasi ya mibale na mwasi ya mibale de place wana merci mama ani biloko wana tokoya koyeba soki mpe emonanaki na vie ya papa Jacob na wena olukaka basi ebele eske favoritisme emonanaki te epuis tozongi sikoyo na caractéristique spirituelle elingi koloba ete makambo tokoki komona na misu te tokoki kosimba yango te me tokoki kotala yango na jugement na biso ya makanisi ya motu makambo spirituel nini yango mama ani oyebi mama Rachel akoki kokutana na yango bon ata moko to mibale kaka okoki koyeba o spirituel namonaki neti ayebaki komikitisa ayebaki mpe koprotege mobali na ye oui naza kolanda olobi komikitisa humiliation azalaki nango koyeba komikitisa devant mobali respect epe mobali azalaki na yango nini lisusu epuis alingaki bana nyonso donc bana mbanda na ye na bana ye moko azwaki bango ndenge moko merci azalaki na don d'hospitalité azalaki na yango mpe yango kaka yo oza na yango bon azalaki mpe na bolingo mpe mobali na ye emona ete ya solo azalaki na bolingo ekoka na mobali na ye azalaki mpe moto ya mateya ayebaki mpe kopesa baconseil kitoko oyo ezali ete ebongisi mboka ebongisi bana ebongisi mpe population eye mpe komona ye ete alingaki violence te azalaki motu ya kimia azalaki mama ya kimia aye mpe komona ete alingaki bambungu te idolatrie n'est-ce pas neti bino na mfumungolo na bino ya kibokolo asalaka binzekanzeka n'est-ce pas ye alingaki komona biloko ya ndenge wana mpe te pasi ayebaki eza na puissance moko te tokolobela makambo banganga mpe lelo mpungu tokolobela makambo ya mpungu tokoya komona place ni mpungu yo ndimaka ke mpungu eza na nini eza na puissance lelo awa okende mosika te okoya komona me tozalaka na introduction na biso mama ani bamakambo so ezalaka ke moto azali na très considération makambo minene oyo tokoki koretenir avant tokende kozwa repo na biso ya liboso oyo ya koyeba ete mama Rachel ye moto abotele biso bana mibale oyo basangisi biblia na ancien testament epesi biso valeur ya makasi mpenza bana na ye tokolobela bango mwana na ye mosusu Joseph mwana mosusu Benjamin me toza mpe presse te mpona kopesa bakomba bana nyonso sonoki bana nyonso ya Jacob tokolobela bango me wana eza considération makasi oyo tokoki koreteni na vie ya mama Rachel tokodevelope awa bana na ye mosusu mpe na bisika oyo akufela kie Betelemi osi okakoma Betelemi mama ani Betelemi ya Yuda yo olobi Betelemi ya Yuda me sikoyo lelo na émission oyo ya la vérité ngai l'impresario Joakim Ezambwana na suka nakoya kodemontre ete Jésus Christ abotamaki na Betelemi ya Yuda ya solo kasi eske foto benga ngo Jésus Christ azali mwana ya Yuda to eske foto ndima ete Bethlehem ezalaki na Yuda de place na mama Benjamin mama Rachel tokoya komona ete na pesi bino déjà dès le départ bokende kosala ba recherche ya bino tant tokoba émission oyo bongo ngai na bino tokoyebana nzela nini tokokenda discussion ezalaka te me boyokani ezalaka toujours me anatana ngai nalobi na bino ete Bethlehem ezalaki na Yuda te Bethlehem ezalaki na mabele ya bato ya Benjamin mwana ya nani ya Rachel parce que mpona nini Benjamin ezala mabele ya Betelehemi eza mabele ya Yuda te soki Jésus Christ abotamaki na Betelehemi tokoki koloba ya solo Betelehemi ya Yuda to Betelehemi ya Benjamin
l'impresario Joaquim Ezambwana tika tokena ngosa premier report na biso lokola tosili kopesa bino introduction boyebi jaba makambo nini oyo toko touche awa mama ani amoi kozala leka mosusu akwa tozali kobenga premier report na biso tokende kopema ntango bandeko bakei kotanga mokanda ya nzambe ekomama na baverse nini na bachapitre nini parce que émission la vérité ekolobelaka bibilia tokoki kobanda koloba te tokoki mpo koloba te soki makambo oyo tokoloba to ede bandeko te bayeba bisika nini tokei kozwila yango mokanda nini ozala wana ezali korekomande bato bakenda kotanga bon tozotanga Genèse 26 tina 50 tina 50 mokanda ya genèse esuka na 50